Coucou, na bande konyo sokozo la vidéo oyo comme on a chaîne ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo lelo ezaka kanalinga kina lobela likamukie na tchaki normalement il fallait na sa vidéo 2 jours passés mais na qui tenté mais par la grâce de Dieu na zimwata mukie na zo la vidéo oyo titre nango ekozala pasteur pe aza moto omoni biso batu ou bien akoki koloba biso ba congolais to sala erreur rebelle. Parce que nous avons remarqué, on dirait que kanisaka ba pasteur bazali ba Yesu. Pasteur aza Yesu te aza mutu lokola yo. Yo kutoza pasteur to sala masumu nyonso, tan nyonso senga nzambe pardon. Eloko nini ebisi yo ke pasteur azali parfaite. Oui na communauté na biso ba scandale ezo salama. Mais tango ba scandale wana ezo salama. Eza na biso komitala kotala ndenge tozo tambola komituna ba question pourquoi biloko aboye ezo salama mingi na kati ya communauté na biso nalingi na pesa ba fi oyo bokomisi yango shida na bino ya kofilmaka ba pasteur ya ko exposer ba pasteur ya tika mutu na mutu asala masumu na ye nzamba futa ye na ndenge na ye kolinga jamais kozala malheur à mutu mususu. Et na lingna pesa conseil na communauté na biso. C'est bien bon ko critiquer, c'est bien bon de christifier, c'est bien bon ko loba, ko finga, ko loba ba n'importe quoi, ko sala ba vidéo, ko pesa ba analyse na biso sur bêtise a muninga. Ya loko nini osala la analyse za na kati. Muta kwei na masumu être humain lokola yo. Akwei na masumu, abeti libaku. Eza le sengo na biso te. Tokoyoka mawa na motema na biso. So tozomi benga ba chrétien yaya. Tokoyoka mawa na motema na biso. Toko linga ko continue ko expose ou bien ko continue ko partager ba vidéo te ou bien ko continue ko sala ba vidéo sur cet sujet. Lokola ekomi eloko mususu esala mana mokili te non. Nani na kati na biso ko sepela eloko oyo eza soni pona yo. Eko humilier yo. Mutu a publié yango na médias sociaux. Ale mutu na mutu abandi ko tia commentaire mutu na mutu azo finga na ndenge na ye. Bao bazolo ba vérité bazali. Bao bazo tia pilipili na mungwa bazali. Yaya moko na biso odingelo kwa ndenge wana te. Ta muninga azo lekana na temps na ye. Ta muninga na yo azo lekana na vallée abaka. Ta muninga na yo azo lekana na désert. Eza le sengo pona yo te. Eza le sengo pona yo te. Eza ta na yo ya koseka ye te. Ezata na yo lobate bozui. Ezata na biso lobate ke azui. Ba pasteur pe ba lekisi. Bible lobi na biso. Tangu muninga zana pasi. To lela na ye. Tanga zana esengo. To lela na ye. Tanga zana mawa. To zala na ye. Mais tangu yo vandi ozo seka muninga mususu ya keba. Ya yekuto eza exposé. Par la grâce de Dieu. Nzamba ko sala engolu. E bongo yo oya yo sala kana kuku. Oko sepela mukolo batu bako yeba e batu bakomi ko critiquer batu bakomi ko finga yo eloko tozana besoin ko yokola na communauté congolaise likambu yako ko kitisa baninga na biso yako détruire ba réputation ya bandeko na biso yako fingisa mboka na biso tangu tozolo bandeko na ngana tali ndeko mwasi moko aza youtubeuse asali vidéo. Mais azoloba vidéo wana 100% en français pour loba lisolo ya pasteur Mike ndenga kweye bandeliti na suka pona bandeko oyo bazali ba africain mususu bazo comprendre te. Komo koko zala ko yina mboka na ona niveau wana ke batu bazo kalingala tento tolo balingala ngana yo. OK yo sali vidéo pour expliquer communauté mususu ndenge babolumbu ezotambola na communauté na biso ndenge tozo sambwisa mboka na biso. Ndenge tozo fingisa mboka na biso, ndenge tozo fingisa bandeko na biso, ndenge tozo détruire ba vie ya bandeko na biso. Wana eza motema mabe. Tozalaki batu ya koyoka soni. Tozalaki batu ya ko partager ka biloko ya ndenge wana te. Tozana posa ba mentalité na biso échanger. Nga totonga Congo eza changement de mentalité et conseil. Émission totonga Congo c'est ça. Changement de mentalité et conseil. Et conseil on a zo pesa bandeko lelo. Pasi ya muninga
humiliation ya moninga ezalaka esengo mpona biso te mpo oyebi te lobi oyo yo ekozala ndenge nini. Oyo aza na mato ya koyoka ayoki, oyo aza na motema kondima andimi. Kombo na nga Rachel Ngoy, ministre de la vérité. Tokutana à la prochaine. Bye bye.